La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans la rubrique Nabiso et Asika, Otobengi Bongo. Que sont-ils devenus la vérité en face après qu'on les cas, après qu'on a avoué, après qu'on s'est libéré, na secret, na vérité moko, bah comment banani. C'est notre nouvelle rubrique Oyoto, Memeni Bino a la vérité en face parce que je dois l'admettre que bah ne belé bah pour Arabiso question ana mutu musupe no mona bengi a no tuna et bon vérité face à mutale karabo et bon vérité face à mutale karabo. On s'est dit comme occasion ezali to luka bandeko ngo poto banda kozongi sarabango ba pesa biso compte rendu et pourquoi pas à la fin to voir des sango na parole de Dieu comme on le fait toujours parce que to eba que objectif émission ezali bongo ko évangéliser côté ya bandeko puis ko aider bandeko ba bimala ba secret pour qu'à la fin réconciliation ici la bongo ko salama. Sinon nous sommes là pour un nouveau cas, je dirais pas cas mais suite il y a vérité en face tout ça là. Pour avoir réfléchi sur mémoire, tu es l'isolant vraiment ils allaient tout surtout juste après et les Mao. Merci. Madame Adolinga tenga na lamba. Yemo kwa ndo sala misala na ye alambi asisi. Ngapela sai misala na wetanga makizaki yanga na salesile. Mais ndo sanga pasi pourquoi que ngande mutu na lamba ka. Madame abuya kanga na lamba. Yemo kwa kumkona pona nini. Esala nga pasi. Na yake ko nanje kopangisa ndako nanje kende kadusha amonaki madame abandaki koloba na biloko ya patron mais nasainteresaki nango te zela na biloko ya patron koloba ok nainteresaki nango non te nake nazongeli ya mosala na ngai après nabandisi kosala mosala na ngai naye komoni so lo deuxième jour nango madame aoloba na biloko ya patron aotia ba biloko mo boye ya poussière na biloko ya patron tameki nabombaka ngo ntan molai puis abenganaka nga na ndako mpona zuwa andokasa ngai kona bimana mona patron mais ezalaki bongo te zela andotia nini parce que namonaki anotiaka babila poussière na biloko yo mona oui obomba en plus nakanga photo pe yo ndoki numéro 0 yo mona oui yo penzo mona oui obomba tokute no pefa olenga ni nzamba lula ye kasi ndenga na ndoko te la so na ye na ndako wana obenga ta mpanzo ebisanga te poani namona moya osezate parce que sikoyo beninga na kati ya bato tango lobi tokute no fara moni yana nga ndenga zali nzambi que non c'est la pardon parce que est-ce que mes akaboy na le bon vérité en face parce que pas trouver solution parce que non solution te mama eba ke tozanika ye moko Anifa, il faut to sunga yo mukie. Likambo ezawa, iya zala témoin ya likambo. Likambo bongo ya kolobango sans komona conséquences sans nini peut-être yango esala ki a hésiter. Kasi ba photo azaki nango wana, ezaki ba preuve tangible ou batu nyonso ba kokai ko comprendre. Tala siko niveau ya papa zo yoka, mona ye nanu. Mutu ya ba possibilité bongo mutu ya bien mutu a valeur mais soko moni lelo. Ndemo kana batu ba na fulu. C'est parce que yazaka na hôpital. Siko tango yozo mona penza ba menonsa bongo. Tolo ba ni ye Jésus. En fait, il y a ti a longwe na musala pa la bino atika ki grand frère na beta wana te. Ce que le kameza awa Anifa eza surier. Eza que il y a misi ba légation moko eza très macasse.
eza makambo ya ba GT sikonga na ngai na senga yo eloko moyo no sunga biso obenga semiki na ya awa Anifa pour mes que surtout bani na bitumba boye toyeba yokati na expliquer déjà yokanga s'il te plaît ya totika na nuta ye a expliquer likambo ya yebisi biso na bino epa ya semiki na ye comme ça par et plutôt pas ya semiki na yo s'il te plaît ya yoka ye nanu yoka na ya zela s'il vous plaît pardon boyoka ye nanu yoka nanu pesa nanu yebisa biso la police est kota tala yebisa biso hein zela mama Guylaine bolimbisi na ndenge to memi likambo Anifa s'il te plaît yaya s'il te plaît yaya tosisa likambo bien te soko tena nozokenda Anifa ya nalingaki botika nanu ye accompagne likambo mingi toyelia Anifa s'il te plaît mama ozoyeba ye azaka mwa musala na yo batuni gratité s'il vous plaît s'il vous plaît maman alongosala mpa na yo olongola ye na bacirconstance azaka mwa musala na nga nalongola ye mpo nakanga ye na chambre na mobali na nga nakuta ye nu mobali na nga na suki lote Anifa nga na explika yo makambo na ye te Anifa akosila makambo Anifa Madame, akosila makambo te Anifa Tokita s'il vous plaît vraiment Tokita toza na yo okita parce que yo makambo yo ke pa na eza évangile te eza verset biblique te yo osali ya nanga pendant longtemps c'est que omoni yo osambo nde tozabo vérité en face mokili mobimba ezomona yo na banotela ya nanga bakisi okomisi ya nanga liboma bapreuve ezali yoko oteli bakisi telo se retrouve place se retrouve likolo na yo mosamatama pete oyo mokolo mobali nde bozomona oyo ya nanga mobali kitoko mobali moko libota apapa nina yo makambo osala yo ava ya nanga kufa ava toloba Jésus Christ est Seigneur yo ndozokufa yo kati pembe omonaka mosolo oza génération mama biso soki obenginga na sokolo soi bapreuve ezali yo osambwe mokili mobimba etala yo toa na vérité en face félicitations de memi biso sikoyo yo osambwe nalobi ya yo okobeta ye te basa bandeko te simba ye babandeko te na préféré 1000 fois ye kembala moko yo bamoyen te mais aza déjà moto aliboma na balabala. Qu'est-ce qui se passe dans la malade d'Amouban? Il y a quelque chose dans la malade d'Amouban. Est-ce que, en tout cas, je suis sincère, dans mon photo, mon co, dans mon lobo, on a eu boye na basani likolo. Biloko ni no banaye gochana. Ceux qui ont azot bana mobano toyoki mais o on appelle dans mon photo, ninge ozo droit ozo cha iloko likolo do olia na ezani en fait. Papa. Eza pasi pona linga mobile na makasi. Nalingaka kaka ti ntango obengi nga nazali na pharmacie mpona somba kisi oinsiste pa mama yaka pardon nde nayaki naye na ye okuta Anifa baombale est-ce que vraiment nga nakoboma mobali na nga to nakotiele kisi. Si par exemple ke amonaki na oloba na biloko nakosaka
na kosaka ya prière. Moi si nyonso na ndako na ye asala la prière na kosaka pas protéger pour ami protéger a protéger ndako na ye a protéger bana na ye. Nga so na banda lo bana banda bandinga mabete na banda ba ke mobana nga kende libanda te. Amona kanga po abala kinga apesela nga mbongo. Il faut to bota jamais koki ko bota libanda. Deba lo ba so zo chile bloga bolé. Yango na banda ko. Longo ba poussière zo ba gagner. Papa. Otuninga mutuna na okende. Vas-y. Otuninga lisusu po de so lo ba ki yango lisusu na okende moko te papa. Bolimbisi ya, bolimbisi na. Lo ba na. Bolimbisi. Poussière aneza poussière te za mungwa. Ba bondeli yango et pas pasteur nanga. Na boaka ape na 4 coins ya ndako na boaki na chambre. Boso na tina biloko na nzungu ya biloko tangu na olamba. Tochaka munga na biloko te po yoka gu. Metangu na olamba na osala prière na biloko a olia. Nga sambelaka. Moi sinyo sa sambela mabondeli. Tangu na olamba abalusa biloko asala ni. Abando sala prière te. Nzambe mutu nyonso akolia biloko epesi santa malamu soka zo bela abonga ya mabe esimba te makila na e neutraliser nyonso siko yoso za na misala mabe oyepa na nga polia okokanga to okokambala ngai esimba te donc o nyonso yo yebisa bino eza lokuta jamais nga na ko tia mbala nga na kisi jamais na ko bomaye ko to bandina mbala nga na pasi siko lo na ina comprendre donc makambo alobi kamona kayo osakaka eza solo osakaka mais osakaka na la prière eza prière osambi wana ko sakana eza ndenge pasteur na minate ya bino que sozo lambela mobali faut sakaka na biloko na ye pour abima libanda te c'est ça eza pasteur te muto akoloba ke mama esalaka bozongisa bui ta yo lingi mobali na lozo kozwango wapi na pesa ko na somba mungwa na ngana wenze pasteur asambeleli papa Tchalo bokezalo ko sombi huile d'olive na boutique pasteur a prié pour nango avant la lo pakula so bi ocha na biloko avant olia ocha huile d'olive na biloko te ya ndemo loko ya mungwa bon o ngai na bakisa azaki moninga na ngazo zaki otambola na ye akoma ko kende babikenda kenda te mako azaki camarade nanga na bandaki ko talisa ifo to lukelo na nzambe baninga ka mobile na kisite il faut ko lukelo mobile na nzambe yala baki na ke ya nzambe ewumelaka il faut a profiter sani akende na bapaka la songolo akoma ki ko na babiloko moko ko tiela mobile te mana zaki ko pese conseil azaki ko kati abi yo ozada na bana nga ko na zana bana tefu na kangae po na garder libala na nga bia ya to sam to kende buluka nzambe na nzambe nde okukanga mbai na nyonso nzambe ko tala ki yo ozo sele bosolo okukanga abandaki ko boya abinga na ko kende ka ko zoka biloko na nga funa ka ko tiela mobile azaki ko pixer ki ko sala nga passe mingi lokola moninga nazo pese conseil azolinga na ete na mona kisusu moye na za place moko na ye ezaki te po abi moninga malamu ayoka conseil ya moninga comme ça ki oboya mo mikolo ebeli na sala nini to mona suki na kendaka na ngai donc ce to comprendre yo bien awa parce que biso to bandeko ba tu kotala mama na biso Guylaine aisa biso ke ba mungo ya bandeko tcha na biloko ezaki azo en église ba pesa ye ayisi biso ke abana ko sakao asaka reza maloba makambo baté à quelle église il y a simba qui cité ayebi qui cité mais atila mobile blog ma bête mais ce que yo zo biso ke ya ki na suna ndaka batu po ba pese biloko nini to comprendre autant papa ezalo kuta le peut-être te mbala ko mabongo ezaka entre biloko azaki ko te ba mélange wana ya omoni ke isala ka bien te we profiter ki mobile banzela na le ko ma na hôpital à perdre mémoire sikoyo alobaki pona a garder libala na ye il faut akanga ya na bino okenda kotika ye ndako kiti na ndako mona kaba siko tango yebe makambo wana ezali na neni ya kala otoza na neni na pesi mininga conseil ayoki ngai te nango ngai ngada na finga o finga ngate ya siko dana lobelo mabe nazaki kotaka kata suna moninga siko obomba kengo pona nini oyebi aja mama biso yo quand soki lelo grand frère nanga kufi et que maman nanga zui ba problème susu yo penza moni yo nde fou de gadara yo leki na Guylaine yo ndo sa papa po nini boye ko o ezani ngo ezaki ndoki ya ozandoki yana ko ozandoki te ozandoki likambo est-ce que wana penza so likambo yo sepende nango te balobaka bongo mbala moko te siko ndenga komi bonga banda ko kabeloti
tobota mato ba mitema te yoko na ko oye baki da motema moninga nga ya pratique zo bebisa mutu yo za kasi yo participer na lisolo na pona eko mabonde nini to na mona pesi moninga conseil moninga malamu aka conseil moninga be Gilen aza ko yoka conseil na ngate ekoma kitina mama moko Gilen yo sangani nini ke yo be photo kende ngana yo po kanga mobali yo sala ngote na sala ngote na ubanga nzambo kelanga sala ngote po nyobomba ki vérité ya no sala ngote po pasteur Joseph ate ya ngai soki bango baluka ki yo te vérité en face luka ki yo te eke ya na biso akufi ya nzambe aka bolingo ndani ngai pana tala émission nzambe aka malamu ya limbisi mabe na ngati kosenga nga bolimbisi te na bandaki dali kama na benga na teya te nga na Jésus te ya toki na malembi po to ndeko na bino ya mobali ya lelo ata Gilen na kei na ye to batela ya nzambe osunga to luka nzela nzambe ya ngo sko to batele no nde ya eloko leki nzambe za te ba prière ya ndo lingo te ya nga bate ya nga te nga na yebi omoni nga nde na zabwe nga yaka Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour la bino. Tout là, nous allons la rate. Ah, tous dans la commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les à Lupango, ils à Lupango, ils à 15 sur 26. Donc, je suis toujours na boye, tous en a 15 sur 26. Dari landanga, tous en a 15 sur 26. So bandi banda awati na suka boye, tous en a 15 sur 25. So ju boye tina suka, dari ledenga. Donc, tina suka boye, ils a 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta flat, au Robeta résidence, au Robeta Marabuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Dans le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a famille Théo, non. Il faut signer belé non. Il y a un individu qui a moko. Et puis, Marambutu est déjà au complet. Bobenganga, photo salama solo, somba lupango na yo. Soki po lingi, ke ozwa demi, to solo rara, pour na ba prix na ba détail, bobenganga, to solo. Pour la référence, to za na avenue Kalembelembe. Soro eli na nenga Wileri, avobima 24. Dans 24, to na kwana, to za na maison communale, ya Lingwala, et puis en face, to za na Sanef. Donc, banda à 109 ti esika toza ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soro continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien to lo ba mingi te to benga na téléphone merci. Ezala facilité situation oyo je pense que biso na bino to ti totala c'était l'histoire il y a ndeko na biso ya mwasi oyo bonne aiki ko akizeye que amona ba pratique oyo ndeko na biso moi ça zara rusala oyo alobaki ke yango nde ekozala parmi ba raison oyo ko mema ke lelo patron na ye akoma na problème ya mental et message wana ekoyaka na mato ya petite sœur na ye Anifa et biso na bino totali bengenini ezalaka benda bika. Et à la fin, tu as appelé à Bandeko Belé, tu as appelé à l'orientation à Bandeko Belé. Alors, il nous a fallu travailler en dehors de la caméra pour nous regarder Banini na Bosunga. Libota Oyeki Kolukabiso, directement et indirectement. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter, malgré que il a totalement refusé que son visage soit diffusé par rapport à Makamouning et les Kaki.
mais il a quand même accepté de venir témoigner la grandeur de Dieu, de venir nous donner encore plus de détails sur sa situation. C'est pourquoi Lelo, Monique, Anif Andimi, mais en tout cas pour des raisons personnelles, il a totalement refusé, mais au moins, Tozana un plateau Awa, Torosolanaï. Bonjour mon frère. Bonjour. En tout cas, Tozana Sengo Mingi, Yako Zalano du na plateau Nabiso. Après tout ce qui s'est passé, il y a situation Ningele Kaka. C'est vrai que, et ça, l'Arabiso ne soit pas si, surtout, je dois l'admettre que Mbala Liboso, on a yaka au talon hôpital, n'est na Monakayo. En tout cas, il fallait avoir la foi. Et comme c'était vraiment un problème spirituel, Lelo, to s'est retrouvé dans la situation Yamalamu. Merci. D'abord, nous remercions Nzambe pour la pesinga isusu pema pour le nazonga bo. Les qui m'a sécurité. On a vie pour nous rejoindre moi si faut que tout la présence Nzambe. Parce que Nzambe ne m'a pesaka. Nzambe pe m'a zwaka. Ce qui lelo bozo tala ngai na télévision, bozo mona nga na YouTube. Na pesi Nzambe merci puis na pesi le ki na nga nifa merci. Pour atika ki ngai te malgré souffrance. Et puis na bonne parce que na boyi oyo donc boyi wana zalaki penza donc c'était une bonne hein boyi ezalami to 500 bono soka ba boyi mais ya bana basi to benga bango ba bonne. OK. Ye patika ki ngai te nyonso bande koleka soki ye pété menga pe na zalaki lisusu te. Oko rassurer biso vraiment que tout va bien maintenant, que tu as retrouvé tous tes états, ma mémoire réseau qui m'a lisusu te, oza vraiment tout mutu eza nango pena kinya siko. Tango nazoloba boye j'espère mututu azomona ke nazongi pena normal. Nazalaki mo wei menzamba sali grâce. Donc na remercier nzamba lola, na remercier batu nyonso ba yokela ngamawa o ba soutenir nga na ba prière. Donc na bino pe botika ki ngai te vraiment nzamba pambola bino. Vraiment na remercier nzamba lola wana. Et puis Anifa, merci beaucoup na grâce nyonso yo sali ngai. Na tango pasi ozalaki na ngai elongo bolingo nde yango nazalaki naza pena ya na yo oyo tata moko maman moko. Vraiment merci na boy na biso oyo soutenir ngai. Tony un peu comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que est-ce que vous là vous nous confirmez effectivement na nifa que ezaki penza ba pratique ya mabe oyo asalaki pa na yo ya kedaki pena kokota bikota en fait ezalaki nini bisolo yango parce que ngala bolinga koloba ngo te bino mo koza a moi si wana azalaki moi si moko azalaki mabe. J'espère déjà avant pe sabiso détail boza ensemble to bokabwana te ngana moi si wana tozaka lisusu te banda biloko wana esami ndenga poisonner ngai po akoselaki na mosali na Nzambe makambo to sépara déjà iloso na zongi boye eza meyaka Nzambe to kabwana moi si wana azalaki na zemi afana bala na ye tango azalaki na zemi atika pe koyebisa ngelo mo te kana zemi akena sali mo bala salaka na bimpa ba para na ye na sali nyonso après na ye koyeba ki azalaki na zemi lo wape na dépensaki mingi moyena boye ezalaki te un moment donné zemi wana ye kolunga zemi wana ye kolungwa akoma ye koluka fiske faso to azwa pe zemi mpo déjà akoma ye pe kofingama ke na botela ye te boye bakeli ti bakota akende okota wana elo Nzambe ye kosala grâce ngana ye tosépara na babiloko na atiaki bapoison na ye wana Nzambe azali monene donc so bomona nga boye fo bopesa Nzambe merci parce que na ndo miyeba te mamu na osala lelo bafoto na nga leki na nga lakisi ye nga nifa na ondima te lelo ke ngamu nazalaki boye ye napesi Nzambe wana merci. sikoyo olimbisanga na pozo question mwa moke parce que lisolo ya bon na yo oyo ayaki amemelaka biso amemaka masolo yango awa ezalaki ke yo ozalaki kobima na bon na yo non ntango boyi wana donc ça a fait te azalaki mwasi nde basi nyonso bazalaka azalaki mwasi na bandeki kolinga ye wana obomba te ndeki kolinga ye eyo kotombeke madame aye ocomprendre abi tolongola ye nde nalongolaki ye na mosala mesalaki nga mpasi ti akendaki ya problème te mama bolingo ezalaka bongo tobota na ye pe te me na bandeki kosepela na ye.
c'est que quelque part bozaki nakoloba bokotisaki mpe diable na kati ya couple na bino parce que mwasi koto oyo zemi soki ndenge nini mwasi ayaki kokota soki biloko nini yo mpe koto oyo oza marié mozotambola na boni kaka na ndako to reconnaître aussi que quelque part nzambe azalaki au centre te ya libala na bino. Mpona koma kolanda boyi wana ça veut dire mwasi abande kotambola malamu te. Ozalaki déjà au courant que azotambola malamu te. Mwasi ande kotambola malamu te parce que namonaki babilo mosusu ata tondo ovaa na ye okolala boza surpris na butu bino bolali mwasi azofina batelefone azosola motu ni ando osola na ye oyeba te epuis azali mpe na vérité te na monoko. Bon, tokolamusa bapota ya kala te oyo ezalaki important mpona biso lelo ezalaki ya kopesa bandeko suite bamona ke ozonga bien yo libala yo mpe na ndeko mwasi wana ezala susu te. Anifa na kotalisa bandeko oyo bauti kotala sikoyo bamoni ke ozalaki penza na kanda makasi jour wana mpona ya na yo ozalaki même prêt ya kolia mutu mais lelo tokutani lelo ya bitumba te ya matata te mais ya esengo yebisa biso na elekaki ndenge nini ti lelo ya azonga boye. Avant tout, n'a pas si gloire au Seigneur, parce que nous sommes pas malamu. Nous sommes dans un monde qui est bien pensé. Et on va le banzamba salaka à travers mutu. Nzamba sali à travers nabino, mokoti na famille nabiso, to découvrir makambo biso moko bakolo famille to yeba kité. Et puis au soutenir biso la bonne volonté na yo de bomoni sou grand frère atelemi tala penze ngambe mobali boye alinga kende ka boye likolo ba mungwa ba pilipili ba boye comment ne vous jamais ça faire te. J'espère que yo yebi o yati na hôpital mama se kakata lo bakate so atale ka babanzi olela ngambe mobali boye malgré perdre musala pona ba temps ebele mais to kumisaka nzambe musale ya nango. Très bien. Oui, c'est très important. Azala bomoy. Très bien. Il faut kangama na nzambe. À partir na ye mo banzela na musu ya mo mbilinga mbilinga. Natika na ngana yamba yesu lokwa mo kontipe mo bikisi. Très bien. Très bien parce que batumsu bazaro lo bajo be tika ba lo ba yo zakaka on comprenait que kana les gars mingi mais ningo lobi ya mutuya eza lelo yesu aza au centre ya makamunyoso. Mais avant tout na ko benga lisusu bandeko baya ba pesa pe moi conseil na bato bendeko peut-être trop bazana ba position wana parce que aujourd'hui je dois les reconnaître que problème il y a ba conception ils ont dérangé ba couple belé ba si pe bazabi kota amoni prophète ya kamoni pasteur ya kamoni mutuboye soko ko ku esika mabe omona ole me malipamboli na libala no me mimilo kutu de sous malédiction donc bandeko basi mingi pe basala très attention. Et ce que na processus ya croyance et ça la des côtés soit toujours croire positivement soit toujours croire négativement mais toutes les formes de croyance et puis ça le résultat ce que yo monde faut persévérer tina suka ce que côté positif tikala wana garder foi na utile kamoza na besoin de sama donc le bas qui nzambe ozo na pe matin mais ce qui na no kufite ko garder faut ko perdre foi na oté les mingi zo zanga ba le monde ba tout ce monde après 20 ans de aboti après 10 ans de aboti. Pourquoi? Parce qu'il a gardé foi na tina suka. Donc, c'est tellement important. To yoka message ya bande on a dit oui, vas-y. Maman palobaki kotuna yo. Na makambo nyonso sali. Ya kotambola, kotala biso, ko soutenir biso même na ba prière, na ba sala nzambe récompense na wezani. Ezana lola. Ezana lola. Merci, on se retrouve juste après. Chapitre 4, le verset 26. Voilà, on a macadam. Donc, on a 0 mètre, donc 0 seconde dans macadam. Concession la biso yangoyo, il y a maluku, nzela maluku, na le barada macadam yangoyo. Pour ça, on a baninga, on y muninga yeyo. On a déjà étage naé. Donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki bazotonga déjà donc nena lobaki ke awa eza masolo ya sur masolo ya kimia
eza to kosombi terrain loko oyoki baomi koloba o bayaki bato moko bayaki kobotola patati patata no donc ozomona bandeko oyo kuna azotonga deja bomoi bandeko batie bangare kote kuna mpe bandeko mosusu basi bazwaki mwa baespace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc toza sur place nangangi nalakisa bino quand même bandeko mosusu mpe baza kuna baosalisa bamisala na bango donc hâtez-vous parce que makambo ezokende déjà donc hâtez-vous bozwa baterrain na bino 20 sur 20 4500 $. Bobengaka na numéro eza au bas de l'écran. Bobenga na numéro oyo. To changer système ya visite. Eza sunde ta gil bosote ke non photo kangisa batu belé non. Soko za prêt au tini ndeko na yo. Aboya na géomètre awa aponi sika na ye. Et après ba terrain na biso no soza cadastre, c'est-à-dire soko sombi terrain pa na biso. Et loko ko sala ezaka ka kotonga. Donc awa soko sombi terrain musala ko sala ezaka kotongi ndako na yo. So si kotonga ndeko luka livrer parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre. Donc il faut ça la mise en valeur ndako mo ya 2 chambres mata monet ndeko na biso nazo sala azo tonga étage na oyo tanga aussi lisango ndé ya kokende na niveau ya cadastre pour misele livrer parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état yebi yango biso to sito sala bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo ozui acte de vente na yo acte de vente na yo na document oyo ezo certifié oyo l'état azo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que le pango ekomi ya yo tim koloye so ya donc ya kitoko ezaka monde to teki boye biso mo pe to kenda te toza ya biso kimona liboso donc tozalaka awa tozalaka na bino na terme mulai donc makadam yango donc mone siko papa aza kotonga makadam yango etali donc eza mabele te eza ngomba te eza pete ko place moko boye il faut zwa susu moto soko komi il faut zwa susu moto bokota na kati te donc to lingami na makadam donc a makadam eza soko baluki boye makadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te baso mutuko yango ezolika donc toza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matongé. Merci Cordon pour la parole. Je remercie le bon Dieu pour les sous a salué que famille oyo est retrouvée Sengo. Yangonde eza Sengo na biso pe na yebi ke eza pe Sengo ya bato nyoso bazolanda biso. Yango mingi toloba ke libala il faut ko bomba yango kana prière. Tant ozo bomba libala non na prière nde libala ekozala libala moko heureux. Mais soko bombi libala non na prière te eza pamba. Et biso pe bato to lingaka mingi to se confiaka na Nzambe. Quel que soit le problème ou ekokomela biso na vie, to se confiaka na Nzambe. Tant biso to komi ko se confier na batu, na biloko, ozo se confier peut-être na eloko mo ba pesi o mungwa, o poudre, yo nde ozo kanisa roi yango nde ko pesi solution. Or yango nde mutu ko boma yo lisusu. Mais na makambo nyonso oyo ekokomela biso na vie, atozomona kezo lekila ondenge nini. Confie-toi à l'Éternel. Nzambe wana azali capable ya nyonso. Tulobaka ngo mingi aza capable ya nyonso. Rien n'est impossible à Dieu. Oyo muntu akoluka pa Nzambe akozwango. Obombi libala na ona Nzambe, libala no ekozala libala esengo. Obombi bana no na Nzambe bana no bakozala bana esengo. Lelo esengo na biso eza monene parce que libota eyebi Nzambe, Nzambe wana asali délivrance na libota oyo tozomona papa na biso et Nzambe azwaka lokumu eloko tokoki koloba yango wana Nzambe azwa vraiment lokumu et bino nyonso bozolanda biso boyebaka ke se confier na Nzambe okozala jamais dessus. Merci. Merci Cordon pour la parole. Nzambe azwa lokumu parce que ngai nalobaka à chaque fois biso nde tokanisaka lokola tosuki me Nzambe asukaka te parce que aza moto aza na balolenge ebele ya kobongola makambo. Problème na biso ezali problème à choix tozonyo comme trop na mameta du choix na qualité na maman moko ayisinga papa Proverbe chapitre 12 le verset 4 no lobaka wana mwasa malamu wana bosala ndenge nini po bozwa yenga na pesa ka na baki ezaka na réponse moko eza koluka Bible lobi kozwa te mais koluka cela veut dire même Matthieu te ya biso na etali recherche moto azoluka a talisaka teke ye ayebi déjà talisaka na yebi te na oluka na mona nde ya bien cela veut dire nazalaki na eloko te na posa nazwa eloko yango nazoluka et celui qui cherche trouve
ntango trouver edépendanga mpe na oyo yo simbi na maboko na yo soki eza ya yo na barecherche na yo efanda soki eza ya yo te kotepa likolo ya maboko na yo mwasi aza telefone te osombi ozozela un jour ebeba mpo bongisa mwasi aza ndako te oyo ozokanda kosomba na vie ça veut dire mwasi akodétourne to mpe akoki kobebisa yo vi na yo mobimba na baseconde koleka meme ndenge olukaka mosala te mpo olukaka mbongo soki kaka okate kozwa mwasi yango ya malamu basi baza ebele me kozwa mwasi oyo kofanda na ye to mwasi oyo kotonga ne vie eza mwasi mosusu aza ndenge mwana basi nyonso ozomona na nzela te parce que mwasi oyo batongaka na ye vie aza mwasi azomona mosika aolimite misu na ye te na oyo misu kaka ezomona me aotala mingi oyo ekoki kokóma lobi mama na biso asukaki mingi yango akendaki koluka bato basunga ye baede ye or soki ose confie na motu ozala toujours déci mais soki ose confie na nzambe résultat malamu ezali parce que ye nde aza remède na biso na ntango ya pasi omoni ntango akei kose confie pa bato batrompe ye ngana naloba yango déjà uta mama esali na basali yo kaka g ifallait kuta comprendre ata g oyo basali ye mais ye alobi non eza nini soki paster nazo nde moto apesaki nga naloba yango awa déjà ke okoti na kati ya g moko oyo ozoyeba te mpasi nini esengeli yo bima manque mpe ya vérité nde esali lelo naoki papa na biso aza sikoyo na nzoto makasi me ya koloba ke baza susu ensemble te parce que arataki choix na ye nazalaka mpe clair oyebi so orate choix so orate choix seule chose akosala eza kokata sika mais nzambe asunga biso baenon tobali te en tout cas ntango tozonga tozwa basi to mpe tozwa mwasi raisonner mwasi ozozwa soki akozala na makoki ya kosiporte na badefo na mabe na makambo ekokóma lobi soki lelo oza nango to lobi ozwi te to mpe lobi okozwa akozala kaka mwasi na yo tala ye malamu kotala mwasi mpona kitoko te mais tala mwasi mpona avenir parce que avenir nde kodéfinir oyo ye aza ya solo. Merci beaucoup. Chapitre 4, le verset 26. Voilà, nous sommes tellement contents de Boza et Belé en train de nous suivre. Merci pour nos conseils. Aujourd'hui, mon frère, malheureusement, j'avais vraiment voulu que Batouba Bamona Elonginayo parce que aux témoignages à Bandeko Belé, aux a peu monté ou encouragé Batou Belé, Bazana Bandeko na Bango que va perdre Bango, tout peut-être toujours un problème et va perdre à moi Kundimawana Melelo. Ozaki moto yongo pe sabatu pe foi mais malheureusement au lié elonge mona na te je l'ai dit devant la caméra parce que nga pena na posa ba mona yo mais anifa ce qu'il faut ba ça elongo mo lo banini parce que ne na otso lo ba ezala bandeko mingi bazana bazana ba situation que bazoyi baté yaya simbi ki cité lo côté mona kabo yaya akomo okata bilamba yaya moto eza susu bien te pourquoi bisa bango ni bazala vraiment pressé te mpo na okende oluka surtout biso baafricain toza bongo so moto asimba mwa mbongo eke abeli motu tokota na opa mamana papa moko bazala surtout na kimbanti eke eboye tokima na mbangu na nzambe mpo eza kamo ekomela ya yaya nanga so tokimeka mbangu kota batatana na bamamana alinga azala enterré sans oublier que hôpital pesa na part na ya monene na kosala si nzamba lobi mibatela na kobatela yo. Très bien. Tango ya kende ko mibatela na hôpital nzamba sali grâce. Très bien. Ndelelo azaboui. En tout cas, eza sengo na biso ya komona eboy. Moi je suis vraiment très content et parce que ça l'homme sous bozo sala ngo oza na erreurs attentes, tu te dis que et au Simba. Mais tant on moni pena ke kokisami et ça rappeler sengo makasi. Mais faut ko yeba ke même voisin zande quoi. Très bien. Tande yo sungi biso. Très bien. Na vie na biso tolota yo atate. Voilà. Et puis émission na tolanda atate. Mais tant nzambe nda lekisi biso. Nando tio chaque fois na ba prière nanga. Nzamba pambola yo. Amen. Nzamba pambola. En tout cas, mais frère nanga ina tuna yo question moko et eza question ezo zongela nga na mutu nazo loba so na tuni yango te peut-être eza pe na mutu moko azotala biso siko oloba bi ah maintenant ni Vincent poser question na te ndeko na biso mtako luka biso ya mwasi pour nous avouer azali bon na yo mwana musala to bengeka bon na lingala mais selon histoire le bolobi que reconnaître qu'il y avait une relation entre yo na ye mais madame a eko longola ye et puis voilà mais
olobi pe yona mama bozara soutien na osa commission libala mutu te mais bato so baloba pe ka po anika te. Merci so nazo seka pona na kanda te vraiment moto awoyebisanga ke ezongela mwasi wana seka zando te la bonne la fille oyo azali mwana musala oyo mutamemaki oyo amonaka ndenge mwasi no badai kotia biloko na azotia basuki biloko nini na biloko no akolia amonaka ta baotilanga bakisi na biloko en tout cas banda na biki boye na tokutani te mais na kosala façon tout na ke na famille na bona remercier na famille na bango na gasi na yende mutu esali ke boye makambo to erevese te mais boko continue pe kaka donc kobala ye bon kobala c'est un peu trop aller trop vite baza mwasi aza mwasi fona luka ye na kosala façon nyonso na luka ye j'espère tant tozo lungwawa anifa déjà okita kuna sur le terrain atala soki aza ndenge nini wana aza penda mutu akotika te aza mwasi aleona loki ok donc bandeko tu bazolanda vraiment bopesa biso confiance surtout nga bopianga confiance fona luka boy wana donc atana kofuta ye nofute na mbongo te mais fona compasser na libala. Ok. Voilà. Merci beaucoup, c'est une fête très heureuse. Je pense que tu aussi répété minité. Merci na de retour au Talibiso. C'était une suite un compte rendu plutôt à Makamno Zoneng les Kaki et tout le monde année prochainement. Bye. Voilà. Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle au bomoni na telemi. Toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema. Plus précisément na quartier babenga na Brikine, c'est-à-dire to benga Brikine. Soko uti magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si yo comme si qu'on azali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc, si vous avez un magasin, vous avez une voiture, vous avez les polele, poko mati, et si vous avez moins de 15 minutes. Là, devant parcelle Oyo, na ligne d'abord, avant de la parcelle, tout l'exabino, détail important. Détail important, ils allaient bomoni balabala Oyo. Ils allaient balabala Oyo, bomoni za na makadam, soko mati likolo boye. Obima na grande route, il y a tourisme et lobby. Tourisme ezali nzela outi na magasin. Donc, soko bimi boye na makolo, c'est moins de 3 minutes pour mona makadam ya grande route. Donc, nzela eza soko ye tout droit oyo kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16. Donc, ebandi awa esuki aussi ko moni couleur ya jaune wana. Lopango yo tozo kota na kati poto solola toza na 2 maisons awa na C toza bongo na ndako eza 2 chambres salon cuisine magasin et chambre moko babenga la chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pona ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba parents dans la salle de bain on peut mususu eza na salle de bain na couloir. Awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima toza pe na toilette moko oyo eza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être toza na bana misala, peut-être toza na ba visiteurs oyo bakoko kota na ba douche na ote ya bato libanda pe ezali eza commun eza pona les 2 locataires. Et puis na sima awa to tiki yango na sima awa oza na espace mususu libre eza awa. Kouri peut organiser mon anniversaire na yo, kouri peut organiser moi temps na yo peut-être tout le monde ça la lecture na yo za pour ça ici ka moka kimia kouri enfin na no pe awa et oyo temps na loba yi solo ya douche ya batu ya C oyo eza ndeur ya oya ba parents dari tout ça s'il vous plaît ezali bongo
awa eza bongo awa ezali donc na kati ya ndako ya se bakobima ti awa na nsima awa voilà. Et puis awa ezali dépôt, c'est-à-dire que okosomba babiloko na yo basaka makala na yo bamatuka babiloko tout ce qui est au moins ekokota na ndako te ekokota awa eza mpona locataire oyo aza na premier niveau, mais oyo ya moto ya locataire oyo ya nini dépôt ya moto ya se eza bongo soko baluki boye. Donc voilà un peu lopango oyo naye kobeta bino lisolo dari tozonga liboso po tosola ngo bien tozonga liboso naza na détail moko très important na ngina lakisa bino très important. Courant ezali mai ezali courant ezali mai ezali donc tozata na souci moko te awa. Et puis au-delà ya mai ya régie des eaux toza na mai ya source awa bomoni eza mai ya source. Donc, vous allez poser vous ça la forage parce que vous avez déjà la main noire source. Vous avez main moko vraiment kitoko. Bande kolanga na yo betamno du solo ya lopango. Bino batuza partout aux otalanga. Lopango yo avec tout ce que je viens de vous montrer, vous avez montré que tout essayer tongami. Donc, au yemba la moko au sombi yango, au kuti déjà basi basali lio nyonso. Soko rotia ba locataire kaka yo. Soki pe osala ngo Airbnb kaka yo. Soko osala ngo Airbnb yo pe kaka. Soki pe oyo mo oya vendre yo kaka. Mais l'avantage c'est que c'est déjà construit, c'est propre dari liara boye. Fana la kisabango ba place nyonso. Ana moni pe ba locataire baza bazo sala moi ba matembele na bango. Donc bazo sala matembele na bango, donc tout est déjà construit. Donc voilà, la parcelle revient na mbongo moko ya bien. Mais pour yeba mbongo yango, il faut benganga na numéro au moni dini na c'est écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct pour na osomba lopango oyo na primo ya malamu. Je précise, tous dans la commune ya Ngalema, na quartier Brikin, non loin il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme, sur le côté, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutouka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'icolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, ils ont tout presque koto, il y a bien. Courant, Eza, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans l'AP Sabino, c'est que ils ont le pan où il y a famille. Comme on pas en famille, des fois, tous en a tout bang et la oh non, faut. Il y a signé, hôtel Kaboro signé, non. Oeza le pan où il y a mutu moko. C'est-à-dire que vous allez traiter aux sommango directement, pas à mutuye moko. Donc tu les verses son argent, lui il reçoit et puis vous remet tous les documents, enregistrement, tout est vraiment correct. Vous voyez que je suis Vincent à côté de Kamboussé que na 8 ans na Hollandais. Donc voilà, le pan où tu es relaxé Sabino yango, Bobeng Vincent pour d'autres détails et puis pour la prix. Les a pris mora bien. OCP là. Merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là?
Dilsi. Pembe, Mounou, à Kosokono, c'est sans problème. Ongengi. Avec Dilsi. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du